Alors, nazana bonne nouvelle moko pour na bateau nyonso balingaka mopa mokonzi na mama Cindy Kofi Olomide. Cindy Olomide na mobali na ye Kofi oyo na yebisaki bino récemment bakendaki kosala libala na mairie awa na mairie de Paris bazalaki na mwa bato mine mitano baboyi na bango bafeti ebele po moni mikolo oyo ndenge bazotraverse ba moment moko très difficile baboyaki na bango. Donc pour vous dire que Cindy Leker devient officiellement la femme légitime ya Kofi Olomide. Et puis Cindy aza bongo na zemi na yebisaki bino bozozela za robota mukoni aza na mapasa bana mibale libumu moko bana mibale kelele mama mapasa. Cindy Leker porte 2 enfants en elle-même. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour Cindy Leker. Mais il semblerait toujours de la Kofi Olomide a confirmé et affirmé ce genre d'informations au bureau toujours on a na moi ba pincel. Donc tout ça mana katité tout ça libanda tout ça yo kaka na matoike batu bazolo baboy batu bazo décider boy. Il semblerait que ndako yo hôtel o babengaka oui. Papa, oui. Je peux venir prendre le serre-tête noir pour demain à l'école. Mais pas maintenant. Demain c'est dimanche, c'est pas l'école. Allez, quitte là, fermez-moi la porte. N'importe quoi. Demain c'est même pas à l'école. Moi bolimbisanga. Alors, il semblerait que ndako yo babengaka der le pirlo. Hôtel wana Kofi Olomide tonga ezaka ya mwana te. Ezaka kombonde ya mwana pesa na hôtel. Il semblerait que na testament na ye ya ba héritier Cindy Leker nde azali bénéficiaire ya ndako wana. Alors, toyo oyo ga lisolo moko oyo ye moko Kofi Olomide a affirmé. Oyo deuxième mutaye ko affirmé pe ko confirmer ngo ezali Laurent Sokoko. Alobi ke il semblerait Alia azalaka déjà na mobali ya mondele awa na Paris. Est-ce que Alia so azala mobali bongo abombake pona ni yo so divorce na yo o signer mikanda ya divorce o bani ko sala vie na o mosusu mais moni sa mutu na yo zala kimia tambola bisiko lingi na mobali no asika abotelo pe ba Didi Stone bakoma pe ba star ndenge ba Didi Stone ya Kofi Olomide bakomi zala no kimia pona ni yo ko zana mobali ozo bomba ina nkuku e komaka ko tonton de tonton dans la famille na ye botika mwana mobali ya bato nyoko liye mingi pona kosalela yo bouclier humain tika tata ngani aza na famille na ye a sécuriser yo mingi na kombo ya famille. Mais il y a un moment donné il faut arrêter tout ça s'il te plaît. Ali il faut tika. Alors monika basi ya ba congolais ndenge bazalaka balingi ko kengela ba masolo mo bana ko beta mana ba 2016 2017 2018 balobi ko Ali azalaka avocat bato bakenda ko lukaye pour ko pesa bango gain de cause na makambo bazalaka nango bakoma kuna boy Ali angani azalaka na ye avocat te. Alors on se pose la question, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Lelo ba secret nde bani ko ya ko bima po Alia abani ko sala matu vi mingi na Instagram na TikTok. Ye na bana ba restaurant patati patata ye femme la plus belle ye femme ozota la mwasi asekaka tsaka. Lelo nde Kofi Olomide ye bisa biso kazaka na 17 ans. Biso lobaki Kofi Olomide za koko. Biso no toyebaki Kofi Olomide za koko. Na ngongo tozolo ba Kofi Olomide za koko. Boyebi age na ya zalaki nango. Boyebi age na ye na 2021 tango tolobi ke Kofi Olomide akobeta yu arena te, c'est un vieux, c'est un senior azali koko. Boyebi age Kofi azalaki nango 66 ans ya pamba. Nyoka longo aza mukolo na ye. Papa na Games Vejuna aza mukolo na ye. Evoloko lai aza mukolo ya Kofi Olomide. Boziana aza mukolo ya. Donc Kofi nengaza wana aza petit ya ba vie wana nyonso. Petit ya ba vie wana nyonso. Donc orge Kofi abandai ko bela. Abandai ko bela kudungu.
ba choc, ba pression ya mwasi. Donc, ce qui to kengeli bien et loko et le cas entre Kofi na Alia. Ezali tentative ya suicide. Donc, Alia baneko mema Kofi Olomide vers une espèce de suicide pour atikala na héritage ya biloko nyonso ya Kofi. Donc, pression yo Alia baneko sala Kofi ezaki pour Kofi a pété les plombs à doka mutu akufa ya atikala na biloko. Pour analyse ça concrète, et ça clair. Pour comment expliquer que tant au divorce avec Salami, Kofi Olomide a bani ko retoucher ba document oya sala ki na notaire de Kinshasa sur ba bien aye pe héritage pe ba héritier. Que lelo Kofi Olomide a bani ko sala rectification. Ya ba héritier na ye. Sindi Kutu aye kala mingi te. Mais a combien héritière? Sindi yepa kotikala na para ya biloko. Et Sindi na libumo azana ngo wana bana mapasa. Bana mibale. Na sitosoki na histoire mosusu. Donc Didi Stone faut ba saisir opportunité oyo bénédiction papa na bango apesi bango au nom de leur papa. Pour bano bazoya na si bazala ba plus tard ko le gaba Didi Stone. Yaza mopawo. Asala kombo, asala carnet d'adresse ya mvimba. Singeli ko kengele logo wana na lisu moko ya mulai. Alia une femme arrogante. Lelo nde togo yeba makambo ke na 10 ans, plutôt tsaka lokola 2 ans ya quitté, plus 10 ans, 12 ans. Na 12 ans oyo Kofi Olomide asala gi na Kinshasa, nzoka Alia ya kineka na misapi ya ko compter. Kendaki na Angola na Didi Stone, aye 4 fois na Kinshasa, yaba 3 jours, 4 jours, une semaine à son guinée. Mobali ba PC interdiction à tchama kolote na concours familial bisika bana bazalaka. Mais yo moi c'est que tout le bali à sa guinée na mobali banakala, elle s'intéressait pas de Kofi Olomide parce que une femme mariée oiseau porter alliance azali censé à vendre des sika moko na mobali na ye. Na France bana bazalaka na vacances il y a 2 mois. Vacances il y a 2 mois. Na 2 mois wana ngai ko sala chaque vacances, mobile a foutu les billets, yena bana. Baki ko vanda 2 mois na Kinshasa, alambera mobile, asala ba massage, apé sa mobile bolingo ebele. Donc, Kofi Olomide a vite compris que bolingo ezalaka soute, comme biloko ya ba bien. Yango moni Kofi Olomide tanga signé mikanda ya divorce, eloko liboso, alongoli Ali, alokola héritière ya ba bien na ye. Yango moni mikolo a pété les plombs Ali, hein. A pété les plombs, a vidéo nengezo sopana na TikTok, Instagram, Facebook, Alia na Alia, Alia matembele mabe, Alia friti mabe, Adenda mabe, Ala telambo mabe, Ala, mais bilamba ko pazola tezaka ko Kofi Olomide sombelai. Bon mobali ya mwa mundele wana ko sombelo elambate. O sa na mbongo, Kofi Olomide sombelo na akoti na Texas, asombelo yo saki ya 8000 balles. Sombelo ku robe ya 6000 balles. Ye mundele wana yo kasi na poto ya mwasi obota na bana mwasi ya 51. Ozwa mundele ya millionnaire po sombelo ba biloko wana na age wana. Vous rêvez quand c'est ça histoire ya Kamere na Amida. Et puis métis, mindele ko to ba ozwa ngote. Muzungu ko to sukete ko ya tina mukongo azozwa ngote. Mundele ko ta ko ma deuxième bureau. No bo sala la vie. Bo sala la vie. Histoire ya Kamere na Amida. Eza histoire moko eza mulili na kati. Eza mulili ezali subi na ba intérêt moko victuel. Il n'y a rien d'amour. Kamera na basi nebele, azaka na basi ebele. Ocho mona te muso na Afrique du Sud, azoya ko plaider na Congo kuna na tribunal de grande instance ke kamera nga botole ndako moko kaka tikala na ngona Johannesburg. Bolandi prochain wote Fabio Kuswaniga muto abenga ki mwana mwasi wana na téléphone, ils ont discuté plus de 30 de minutes. Vous n'avez pas suivi la discussion? Pour vous dire que Kamere a des maîtresses et des maîtresses et des maîtresses. Mais Amida a Souki. Soit à Zongeli Jibé, soit à Tigal na Kamere. A Souki. Histoire que Amida Toulagate et si là déjà. Pour Zonga Soupa Didi Guinoanide. Didi Guinoan a sombeli ndaku ya 15 millions na Champs-Élysées na Paris. Boui bien mote, lelo Didi Guinoani a komi kolanda ndaku ya 11 millions na Gombe.
basangisi na balibane Didi Kinwani taninga ruiner mibali nyonso yo mona la jibe atikala so na stabilité ya moto na ba tala kuna ba musicien ba koma kolamba fufu na ndako ya mijibe ndako ezaka na mama te ko za ndako moko balonga bana pesi bakoli awoya samedi aseli papa musala lambeli papa fufu awoya migonyo so te bana si bakoli ba umi na vie na bango bayo kana ngira muno wa mboka na bandeko na bango baluba na baluba bashekoko mulumba bakamati mwana na bango alibumu na bango bashekoko mulumba baye ba pesi jibe avandaka na ye mwasi alinga bela liboma te mwasi alinga bela liboma rejima yo sala fausse couche et puis makambo ekena na mwasi abenda na benda so akenda wapi so kaza na Canada na États-Unis ayebite mais na bango nyonso tala mutu aza stable na matière à basi mwasi affaire comme nani mwasi affaire mwasi offert azaka na ye alata alliance comme nani fali mwasi ne comme nani bolo banana ketchup mais bato bazolo ba mwasi mosusu bato bazolo ba niki oh nana aza stable te même fali avant na randa koute nyoka longo mwasi ne comme nani Monsieur Batuni bino mwasi ya Kofi comme nani o comme na Sindi Olomide au moins Kofi qui est sérieux. Moi je dirais au moins Kofi qui est sérieux parce qu'il y a un ex comme on est Alia, il y a une femme comme on est Cindy Olomide. Donc en matière à Bassi, la seule et unique personne sérieuse c'est Kofi Olomide. Mudomusa linga bimisa ba vérité a fali awat na mwasi ne nana. Babindombe. Alobi gaza la deuxième licence. Soki bato wana bazo finge ba continuer ko finga ako bimisa makamba mwasi afali. Oyi fali a bengi bango fingi bango mabe ako lobela so babi akomona. Oh fali tika toyoka mabomba mieza na monoko ya babi. Babi ndomba yebi yote. Mutuka liboso Mercedes 500 sec. Oyo ba pesaka mboka lia. Weranson alobi mboka lia lokwa asali mutu makasi to komiti na niveau ya koswango te. Aebisa babi zo ango luka muta de douane yo. Voiture wana oki tere turu tem to kapaya tangu baye ko tia mboka liye mopaya soki akimi akendaka na biloko na ye tumdondo ndoro turu omoni mboka liye te na kati ya 500 sec Weranson mutalobango na albumu wana ya kipuza mpimpa omoni mboka liye te na kati ya 500 sec orga albumu wana ba récupérer yango ba pesi yango na babindombe amoni mwana mai na ngabomboka ngana kutambula nango achango mise en vente mutasomba ngo fali ipupa na yeko tala voiture yango et puis tanga yeki ba shiba sombeli yango nouveau modèle nango ancienneté Kofi Olomide papa mapasa we muso abotia koma très attentif na bana o basa mike ke bano ya mikolo lo Didi Stone lolendo ana zo sala lelo azape mannequin te akosa bino kazaka mannequin asa mannequin te mannequin munena za te Didi Stone mesure dans le 1,86 m plus de 90 kg a rosa la mannequin te so mona mannequin nzoto minene bongo tala Naomi Campbell atika mannequinage mais tala endengazali. Elle est dans les 60 kilos. 1,75 m, 1,78 m. On a bataille à mannequin. Didi Stone, mounene, boga eno za mannequin. Azali, o ba benga ba agent publicitaire ya habillement ndenge ba Pharrell Williams bazame ya niveau mususu. Donc lamba soke bimi ba kola tsango ye po la tsango na miso batou, mais ce n'est pas une mannequin à ça la ka défilé te. Pour ceux na tuni bino so mona défilé à Didi Stone na bo mona te. Bo mona ika ka latiti azotambola na biloko na suka ya défilé ya ba mannequin nde ya bimaka pona kolakisa bato ba mannequin ba lati yango po ba nzoto mike mais voilà na siko na personnage ya moto ya libanda ndenge kozala musala ne yango wana aza mannequin te. Donc musala wana pe soki azana ba contrat minene te en France. Donc ma trop
or que boulot wana asalaki yango na kombo ya tata na ye. Tata na ye aza star, ye pa linga azala star. Talaka ntango te bazalaki en bon terme na tata na ye Kofi. Bozomona Didi Stone penaki mutu tout azalaki brillante, hein? Azalaki à la une des infos. Mais lelo déjà et Caro basali wana abandi ko dinda muke mais sans le savoir. Oh, il semblerait que yé mutakoma o laisse maman na ye. Donc maman na sala na yete. Donc azalaki une femme au foyer. Bo yo mutoza femme au foyer na ngongo yo bana bazoke na bango classe. Didi Stone a coxé déjà 19 ans. A roti na baleki na ye, yo poko ke ne pas mobile no à Kinshasa même un mois. Obengi moi tata moi sineto noko aye ko salisa bango na ndako. Mais rien azo ke nene ko tala mobile te. Orge ba video ba nego tika wana. Yango sindia ba nego compléter. Ba video ye moi ba nego tika wana libulo wana yango sindi ba nego compléter. Siko le loto yo ke ba kenaki na mairie ba lati sindi alliance ngana ninga mona loboko a sindi. Kofi Olomide nazo kwa komona te po azana ba mpete ebele na loboko na ye. Nazo kwa koyeba ko différencier alliance te. Tokotala sindi soka boti bana mibale libumu moko bana mibale kelele mama mapasa. Alors voilà de bisika na toyeba. Po ezokende mabe. Ezokende mabe. Toyo rasuba makambo Kofi ali araba pati soki ali aye lakini aibi kolamba pondo te mutu aibi kolamba pondo eza sindi ba vérité bani kobima mais et puis mina noté ali basi apoto selo pati moi ça poto selo pati aibi osa ntabate aibi osa ngulu te bilo wana izo simba te na duma Kofi akwa kola na loso te na madeso yalinga na mukabara baseli pondo to épinard ndenge mama mia bandeko sala épinard pena makabu batie pembeni to lokolo ntambwe batie mopanzi azo tuta na ngona bula bwansika ali asala bilo wa nyoso te mayanga ni tozela sindia bota kelele mama mapasa libumu lioko bana mibale donc ba koma 4 comme Kofi Stone Kofi Net Sindi Olomide ba okoma 4 tata mama na bana mibale famille ngwana ali ya ju si réellement ali apena komina mobala mundele po so komina mobala mundele c'est qu'à réfléchir muninga na milliers ba congolais ya simba soute moi so abima de na Kofi ya rien muta bale ya soute mutu pa obima na ya zali soute Kao debout sili machelali bi. Bon voilà, c'est au là. Toujours là.